Bosolo na politique officielle sur terrain mbote na bino nyonso bozolanda biso boza ebele na monde entier sika bozwami. Merci na confiance bopesa biso ya ko informer bino toujours. Lelo ezali le 1er août eza journée oyo ba famille bayaka ko se recueillir devant ba tombe ya ba oyo bazalaki très cher pona bango bazongisa molimo ya nkolo. Ezali pe susu occasion oyo epesamela bango ya koya ko bongisa to pe ko sokola kolongola ba matiti ko changer ba fleur ndenge boyebi comme à la tradition ndenge esengeli. Na yango tokiti lelo na cimetière ya Kitambo toye kotala lolenge nini elekanaka awa le 1er août. Est-ce que batombe eza bien entretenu? Toza nazanga mokote naza elongo na ndeko yepe azape parmi batu o baye kotala être cher na bango azongisa molimo na nkolo na yango topesi ye mbote. Bonjour papa. Bonjour. Oza liboso ya caméra ya bosolo na politique sur terrain. Yebisa biso non toye ba présence na a ezo signifier nini? Oui, merci beaucoup. Présence nanga awa ezo signifier pose à Pierre Tombal. Il y a feu Papa Nanga à Koufaki il y a 25 ans maintenant. Donc famille to s'organise qui à ce jour le 1er août n'engeza fête ya ba parents et à la même occasion to honorer capé bato ba Koufa et to profiter de l'occasion to cha Pierre Tombal ya Papa Nabiso. Siko étant nini beaucoup teli cimetière ou est-ce que ça bien entretenu to ba et comment on lieu ya ba chege ou oui, c'est Pélissinga plus c'est la culture. Hein. C'est maintenant la culture. Culture on est incorporée maintenant dans les Congolais que le 1er août, la famille Ezoya Kobongisa Batombo, ya Bato Bakoufa, c'est très bien. Et ce côté les cimetières même en général, Ezola qui s'attend que Batouba et Kaka les premiers, donc Batouba les Kaka à l'occasion de certaines fêtes, certains fériés, et même jour moko bazana musala te kobongisa. Donc culture wana et comme penza koko te pas ba congolais, ça c'est très bien. Par rapport à la sécurité, c'est toujours au rythme de Kinshasa, que c'est top, mais au moins, basali effort va contenir na kati ya enclos à cimetière des ordres à la tête. Bon, moi, Babyloro Mike na parking, c'est en tout cas, to pesi bobo to mingi na boton di mingi na la police, c'est bien encadré, tozo sa journée kitoko. Okay, merci beaucoup. Merci. Okay. Bosolo na politique officielle tozo continuer tozo koba toujours na kosolola na bandeko oyo baye kosala recueillement na batombe ya bato oyo bazalaki très cher pona bango naza elongo na papa mbote papa mbote maman tomoni yo awo yo sala recueillement mutu oyo ye kosalela kobongisela tombe bazalaki nani pona maman ngai. OK ba souvenir eza ebele bozalaki na ye bien ba souvenir eza bebo maman oyo maman munene maman mutema munene yenda kolisi biso a guidé a orienté biso depuis école gardienne jusqu'à l'université et puis et ben voilà Nzambe a sali que abengaye bon et si kazali apema penza na boboto. Est-ce que eza chaque année nde boyaka to bozelaka le 1er août ou à part le 1er août bozana journée musu bobongisa boyaka ko kolongola ba matiti nde na moni bozo sala a? Bon en tout cas chaque année puisque compte tenu à emploi de temps na biso ya ba journée nyoso to le barake un jour même na kati ya mbula na katikati ya mbula to luka un jour heureusement que journée Oezali pour nous permettre de, disons, se rappeler Baoui. Et nous avons choisi ce jour-là aussi pour nous réunir en famille. Toutes celles qui m'entourent ici sont mes sœurs. Il y a mon épouse aussi qui est à côté. Et ben voilà, donc en famille, pour se réunir, pour se recueillir devant tomber à maman. Bon, pour la sécurité, il y a tombe. Ils ont vraiment sécurisé ou ils ont bien sécurisé? Eh bien, aujourd'hui, que moi sécurité et quotidien, puisque à l'époque, Kolotoyaki ko tika mama ao. Tondaki na batu moko boy incontrôlé, banamike, les enfants abandonnés, des gens qu'on ne sait pas identifier. Et puis donc bon.
Mikolo, namoni la police est quand même entrée pour essayer de canaliser un peu ma entrée Nyoso. Et je crois que ça nous encourage, ça nous sécurise. Donc, mais avant, même pour entrer ici, donc Zaghi, on dirait qu'un fouillage mais cette fois, je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une amélioration de conditions, disons, garanties aux visiteurs. Okay, merci. Maman la biso mbote. Ozali boso ya caméra ya boso na politique officielle sur terrain. Tomonio awa, oye ko bongisa tombi ya mama to ya papa. Awa na Gombe na ye poto bongisa tombe ya papa. Ko bongisa te puisque à chaque fois to les carapon na ba entretien magam nyos. Comme aujourd'hui ça jour de fête de parents. Et que c'est l'un de nos parents yangwana to leki total esika to tikaki ce que zandenge nini. Donc bino boyaka na bino ezala ka le premier te bosala pe na ndenge na bino boyaka pe. Les premiers na ba occasion mususu to les kakape po total la plus c'est bototiki yango pe boya trop de négligence to mona ke e ya obunga. Ou soit balongola ba matiti ba saleté ba yotia likolo ya tombe na bino so bozo sala suivi nango te. Wana batu ya awa kande basala yango to ba sala ka misala awa so ba moni ke yo za no négligent côté na yo neti awa. Monte balongo ba satnes ba yo boka na tombo. Bon. Biso par mesure de prudence, par occasion, tous les caca, total mais le premier août est raté. Si par rapport à la sécurité, tout le monde va se passer la police, la police, na ne o ya sali musala malamu, insécurité exacte na ba tombe tout le monde na ba cimetière, on appelle exemple cimetière à Kitambo. Tout le monde a ba chege, comme lieu de repos ya ba chege. Oui, effectivement, kuna na Kitambo eza bongo. En tout cas, il y a trop de négligence dans le cimetière à Kitambo puisque maman na grande sœur baza kuna. Écoute, ba auto ko apprendre biso na moto asa la suivi kuna ke tomba maman ba bouger en momuke. Bah oui, bah il barre de fer, bah il barre carreau, bah il barre moi bah bloqué belé. Et puis comme un lieu na bango ya rosa des fois bah crime na bango bah kolona bah ni. Bah sali ba cop na bango ailleurs bah bah wana. Et puis ceux qui ont meki ko kende kuna na ba heure tardive. Hein bah après-midi déjà comme pousse na so ke peut-être ba ko botolo ba biloko za na ngo téléphone. Mais ici non, à chaque fois quand to ya kawa, tout est bon. Par rapport à maman, à sa maman na biso ba souvenir ni no garda po na ye lo lenge ni bozala ki na ye na tumoli pota na vraiment effectivement tumoli pota puisque maman za lokola poninga ponanga na mana obenga souci nanga et comme akena pe trop tôt na banda lo ba chaque fois nga biliken bato sana na maman na lia maman lia ngate. Alors ça fait mal. Mais comme Dieu a voulu ainsi, Akende, Tosalini, Topiseka Nzambe, Lokumo, mais elle était vraiment notre maman. Elle nous portait dans son cœur, elle faisait tout pour nous. Ça fait combien d'années depuis qu'elle est Il y a 22 ans passé pour maman. Oui, pour maman, 22 ans. Et la grande sœur aussi, 22 ans. Ah, donc, maman, ma grande sœur, maman, Bazan Kitambo. Mais ça, c'est pour papa. Ah, d'accord. Hein. Pour papa, il y a 28 ans. 28 ans. Okay, merci beaucoup, maman. De rien, maman. Okay, merci. Bosolo na politique officielle sur terrain tozo koba toujours na kosolola na bandeko oba ekosala recueillement na tombe ya ba être oba qui très cher pour na bango ba oba zongisa molimo pa yankolo. Mbote maman ozali boso ya caméra ya bosolo na politique officielle tomoni yo awa présence na awa oye ko sala recueillement na tombe ya o azala ki nani pona o azala ki papa na ngai papa Armand Malonda ngoma. OK, akufa ça fait des années. Akufa depuis février, précisément le 8 février 2006, Bakunda le 14 février 2006. Le lenge ni bozaki na ye depuis akinda botikala ndenge nini. Bon azalaki papa na ngai. Nzamba salaki na vanda na mokili ya Poto, précisément la France na Paris. Donc naza na cadre à vacances, yango na sepelaki pe goya au Raymond na lisusu esika bakunda ye. Donc souvenir na nango oyo ye eza tellement belé, mais oyo suki ezalaka jour accompagnanga mpona zwa vol nanga un certain 11 septembre 2005.
Tiko après ndenga kenda vi botikala ndenge nini atika trou munene ça là c'est sûr. Papa tika a toujours trop, hein. Papa tika a toujours trop. Papa za papa, arotika la papa, ça peut irremplaçable. Donc atika trop na mité mabaya na ye. Tiko ça chaque année nde oyaka to oyaka occasionnellement. Nayaka chaque année te pour na kita descendre les bosses zaki 10 ans près na 2014 na décembre temps nayaka. Nayaka kotala ye, nayaka se recueillir na tombe na ye. Na ndenge za ma permettre le 1er août ekutanga na Congo yango pe lisanga na bandeko na ba papa yango to ko banisika oyo. Eta nini okuteli tomba papa? Bon, état matite ezalaki propreté mais musali salami bakati matiti basokoli donc tito zozonga boye avec grande fierté pona tombe totiki yango quand même propre. Donc vous en esengo botiki papa na kimia. Totiki papa na kimia nzambe mutabatela nzambe mutapesa nzambe mutazwaka. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Papa tomoni yo awa na kati cimetière ya Gombe oye kosala recueillement ya nani est-ce que tombe oye kosala recueillement déjà moni yango? Merci beaucoup. Naye ko se recueillir devant tombe ya la grande sœur Nangai, il y a grand frère Nangai et la petite sœur Nangai. Mais ça fait déjà un bon bout de temps. Nazo luka place yango ba kundaki bango surtout grande sœur nazo mona tombe na été yango baleki bazotala ta place mususu bako retrouver tellement que buka ba marbre zalaki na bato ba civique bon moyen se retrouver te yango tozo luka yango tozo luka. Tiko ba oba kufi souvenir ba ko ba oba kufa souvenir nini o tikala na ngo ya bango. Bon tozali famille journée lelo ezalaka lokola journée moko donc oyo ke toye biso bato totikali na bomoi toza na bomoi tokobosana bao bakendeki te foto ya kotalaka bango eza lokola mokolo yango ezalaka mpe parfois esengo na motema eza lokola okendeki voyage sikoyo oke kokutana na bato bamembre mosusu ya famille. Donc j'ai cette impression que ntango nayaka awa boye eza mpona naye kotala bamembre ya famille na biso mosusu. Sala yango régulièrement. Nasala yango régulièrement chaque année nayaka awa boye nakende mpe na bacimetière mosusu mpona kotala baparents. Mais lokola ça fait au moins 2 ans naya otende mpasi nazalaki kuna mingi kokende kote baparents bazalaki. Après 2 ans nayekwa kotala baoyo boye mais nao se retrouve te babukibuki banini bisika yango ezalaki ndenge ozo se retrouve te boye eza faute ya bato ya cimetière to eza faute na bino nde bobosani place nini bokundaki bandeko na bino? Bon nakopesa oka exemple yo moko tala lokola awa ozomona koyeba ndenge nini ke moto azalaki place oyo koyeba kombo ya nani c'est difficile yango nazoyebisa aleki na ngai na bi peut-être ekozala awa mais tokoyeba ndenge nini parce que babuki déjà na nini marbre na bakombo Pierre Tombala ezalaki wana babuki yango sikoyo tokoyeba ndenge nini. Hein? C'est ça le vrai problème. Mais justement, d'abord on a tout retrouvé, total état ni yango ezali, après tout ça là entretien pembeni total to tirer to déposer fleurs, to se recueillir. Siko total ce qui est senga ke to renouveler ba marbre ou bien nini to kosala yango en fonction ya état to kokuta yango lelo boy. Espérons que beaucoup retrouver ba tombe ya bande comme sous. Merci beaucoup tout le monde, j'espère que tu vas retrouver. Okay, merci beaucoup. Merci. Tozokoba toujours na kosola na bandeko na biso ba pesa biso ba avis na bango ba propos na bango par rapport ya journée ya lelo le 1er août. Bonjour maman. Bonjour. Oza liboso ya caméra ya boso na politique officielle sur terrain. Impression na yo na ndengo komi na kati cimetière ya Gombe bo. Elo nini ezo impressionné yo, elo nini ezo lekela yo. Maman, esika bawe balalaka impression ezalaka toujours ya tristesse. Vraiment ezaka sengote tant to ya kaboto ebi ke ba être cher na biso balali awa et bongo biso to ya to za nesengo. Non, ezaka toujours sentiment moko bo oyo en anglais ba feeling moko bo ya pasi ya douleur. Koloba ke moto azalaki ya motu ya pona biso aza susute nzoto na ye lali awa. C'est vrai to zaba na nzambe to lobaka to sambelaka ba weite. Oya lali oyo eza papa na ngai papa oya boti ngai oya sali ke lelo natanga nazala o nazali lelo eza ngolu na ye contribution na ye yango na kanisa ki na tongo lelo comme basala journée wana ya ba mort esala ki ete na tongo lelo ngape na ya quand même ko nettoyer esika nzoto na ye lala. Ça fait combien d'années depuis papa tikabino? Tozo tanga 13e année awa na mois d'août
akokisa 13 ans banda atika biso na août 2006. C'est quoi depuis papa tika bino er non azali na bon moi souvenir elo nya malam o ndenge loko e rappela ko papa à chaque fois au monde que loko na to likamor e rappela ka yo ye quotidiennement. Mama eloko babengi papa azakaka papa. Papa contribuer mingi na vie na ngai. Papa sali ete natanga classe. Papa sali ete papa tika ngai te na kati ya betude. Papa na biso atiki biso na sena moi mwana na ye ya suka. Assis asilisaki pe classe apledaki étant avocat donc après taki serment na étant avocat donc asalaki mosala na ye na se ya moi boye nzambe abengaki en tout cas ezalaka toujours pas si ça dépend bon ça dépend pe ya ba religion de comment ko sala ke batu mususu batika po balobaka na biso laisser les morts enterrer leurs morts mais yango pe ba misusu baza batika bandeko na bango na sens wana menga namoni eloko ya mabe na sali te mpo na ye nalobeli mpe morte na ye nabongisi kaka esika alalaki nazongi na nga ndako donc voilà un peu quoi. Okay, merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Boso na politique officielle sur terrain tozo koba toujours na kosolola koyeba ba émotion komona tristesse oyo bandeko bazo éprouver na yango awa toza na papa zo pesa biso ay pesa biso pe ba impression na ye par rapport ya journée ya lelo. Mbote papa? Mbote. Ozali boso ya caméra ya boso na politique officielle sur terrain. Ça fait combien de temps au yeko visiter être cher nayo? Ça fait près de 21 ans que papa a koufi. Et comme je me retrouve à Kinshasa, on a s'incliné na tombe. C'est ça avec beaucoup d'émotion après tant d'années de séparation. Donc l'émotion est toujours vive, quoi. Oui, on comprend votre émotion, on comprend votre émotion. Non, déjà quand tu es là, like ça déjà tristesse aux anango. Mais betele biso lisola papa ka eloko oyo et atika la in mémoriel na mutu na yo. Attends pendant 2 minutes kaka. Oh, atiki makambo ebele po na ngai donc bon, je sais pas, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que l'émotion est plus forte. On peut arrêter là. Merci beaucoup. Boso na politique sur terrain tozo continuer toujours boka mwate bomoninga nazali kola tombe na fandi na ye nazana ba mama na ngai toza elongo na ba mama toye to na ye ko approcher bango na tuna bango impression na bango par rapport à journée ya lelo. Mbote maman. Mbote maman. Ozali boso ya caméra ya boso na politique officielle sur terrain. Tout le monde a besoin de faire na tombe elongo na maman. Boye ko bongisa tombe ya nani? Ya papa na biso monsieur Ambroise Tembe ni Boandona. Souvenir en une boutique là na mona ye. Papa na biso za ko nzambe na biso parce que tokumisa nzambe oyo akela biso toyebi ete me lelo so lelo nazo na mokili eza pona ye na mama baza banzambe na biso. Yango na mama azali papa atika biso. Nde toyaka de temps en temps jour anniversaire na ye toye lelo pe loko ya fait de parents toye ko kabula esengo na ye ndenge atika biso me toye totala ye po ye aza nzambe na biso. Combien de années o ekoki déjà depuis papa tika biso? Lelo papa tika biso ça fait 25 ans. Mais de temps en temps, chaque année, yo moni kande tout ça là. Moni tombe na bino eza propre par rapport à batom mususu na moni awa, eza vraiment différent. Merci parce que eza ba effort ya biso bana na bolingo, to zaki na papa na biso yango na to lakisaka yango tout le temps. Ce qui est baby to ye to futu bongisi couleur et style to ye to bakisi couleur de temps en temps. De façon que ndako papa est la propre parce que biso pe place tozali toza propre ne to kotika ye to abandonner ndenge baninga misu balobaka laisser les morts enterrés par les morts mais ya za nzambe na biso ce qui était nde biso toza na mokilité c'est notre Dieu. Donc bino boyaka chaque anniversaire à papa boyaka ko célébrer ngonaye le 1er août donc bino boyaka kana ba jour wana toyaka le 7 avril jour atika biso
le 1er août nde tobongisaka soit totali couleur esilaki toye kobakisa nde toye kosepela na ye nde omoni tomemeli champagne tomemeli castel tomemeli masanga mbila. Pona bandeko o bayaka ko visiter ba parents na bango te pona to pe pona bandeko o batika batomba papa et ba papa na bango to ba être o bazaki cher pona bango le lenge za boy. Bo pesi bo conseiller bango nini neti tom o ezali boso tomba papa to moniongo déjà tout monde donc cercueil na kati zo monana. Nde tokoye mama bongisa mina makanti ya bana te. Bana evandeli bavandaki na batata na bango toyebi te. Papa na biso azalaki beaucoup pour biso. Les longues toza tobotamaka 5 filles avant. Atia biso na ba internat, ba universitaire bazali, ba licencié bazali, na minute biso so presque to travaillaka. Alors o ya saye la biso, ba bonté o ya saye la biso, to bosa na yango. Pousser bino bo tchaka toujours papa en valeur, bo salele bo entretenir tombe comme il le faut. Comme en tout cas longonya na bino pena, la monitom na bino est vraiment très propre. Tala ndenge photo na yezali. Photo wana petite sœur wazana poto nda tinda yango tala kaka donc tokoko tika te parce que bantombo ebele ba photo ebeba ezalaka te bandona ba parents. Non, ce n'est pas ça, il faut pas abandonner les parents. Même ndenge baza ba kufi tokoki ko abandonner bango te to wuti na église monsieur l'abbé alte yango bien faut to kanisaka ba parents. Merci maman. Maman na biso poza na loboko nanga koto yo poza na liloba ko bakisa par rapport ka ya journée ya lelo. Liloba naza nango ya kobakisa ezali boye mingi oyo badinga kotika baparents na bango boye toyebi te peut-être eza babiyama ekoma ebele kondibake mutu soki akufi tika ye okolanda ye te me nayebi te ke oyo geste tosalaka mpona toyaka awa surtout lelo jour ya baparents eza kolakisa bolingo oyo tozali na oyo tokontinuaka kozala. C'est geste moko très capital. Très capital po tokoki jamais koabandonner papa oyo azalaki un être cher mpona biso oyo asali ke tozala lelo boye atangisi biso tout ça barke tozali basi ayebaka te kodistingue oyo mwasi oyo mobali apesaki biso valeur honorable biso mpe tosengeli ke na aussi longtemps que toza na bomoi tokontinuaka kohonore to akobekisa esika demeure na ye ya suka. Je suis sûre à ta place azali yaza très fier d'un. À ta place aza très fier kutu nga kutu nayebi te ndenge na koloba bokoloba peut-être que bakati mais il y a quelques jours na otu kolota ye comme na d'autres on peut dans nazo e ba yango bete mena moni e boye moni a lobeli te a lobeli ngate to soli te bena moni ozomona eza vraiment kolakisa peut-être que papa oya bino pe ye pas tercera ka pona biso ko desika ya zali et pas ya kolonzambe. Merci beaucoup maman na biso, merci beaucoup. Nge cimetière eza ya kobeba soki toke na nécropole propriété zalaka totalaka bilili na ba TV5 journée à lelo mindelo balakisa biso kosambela balakisa biso bible nde ba soignaka mengobila ye alobi maintenant il y a changement avant le 1er août atindaka ba shiki bazali batu bazali batumbi ba matiti babongisi po accès zala tozonya tozotamula likola ba matiti banyoka bakoyi kozala kitoko te ye azali awa na problème bamba zwela biso ba to mona ndenge lolenge comme le roi zamba ba matiti partout kitoko ezali te alobi état de droit na changement abana ndenga bandi déjà kini propre atie yango batu ba jeune bazali ebele avant le 1er août 2 semaines avant akati ba matiti atumbisi pour accès zala tozo matalikola batombo mususu ba sekezo monana muto ko trébicher okiti na kati eza propriété na sengi na yo son excellence Ngobila sala effort papa nanga tolingi yo mingi yo za mokonzi ya ville bongisela biso cimetière ya Gombe bongisela biso cimetière ya Kitambo bongisela biso cimetière ya Kintsuka na Benteke po accès zalaka batu bazoya bazolela bazoyeba te baza ko se retrouver te donc misusu kutu de l'autre côté to wuti kuna bazoluka tomba ndeko na bango baomona te po matiti eleki yo moko moni olobi o laksabilili o moni to senge na yo mais respect son excellence monsieur le gouverneur le mot o nazaki nango akoyebisa yo yango wana po tia biso à l'aise que to yaka kotalaka ba cher na ba très cher na biso ba parents ba kenda to yaka to ye to lukate to bungate merci beaucoup maman ngape na ngina ba o bakisa ya suka maman na loba boye cimetière ya Gombe zaka cimetière moko kala cimetière mo ezaki vraiment une cimetière vraiment ezaki fier na kati ya capitale et puis to yebi que mais lelo oyebi que comme nécropole
nécropole comme cimetière oyo remplacer à Gombe comme des nécropole mais tout le monde na liboso na biso na entra ba policier bazali pour quand même la sécurité awa mais tala batiki vraiment cimetière bo tala papa na biso to tchela kai porte tout le monde ni no mausolée to sala porte na ayibi to eto kuta porte ba yibi donc sécurité alité to ça ko se dépenser coréam pour que to bongise sika papa na biso azali mais tala ndenge to eto kuti ba yiba porte. Moi, je pense que ça quand même effort, va sensibiliser la police, va aller na entrée pour mettre la sécurité dans quatre cimetières. Et ça c'est que pour ba ko yibaka famille sali effort et tonge la bouton na bango. Ale bino siko boye ko yi. Siko batiki ke ba ko yibaka modelo ba yibili biso porte ya papa na biso. Merci Nabino Nyoso Bozalaki ebele bolandi boso na politique officielle sur terrain tozalaki bongo na kati ya cimetière ya Gombe et pa iwa pito ekotala lolenge nini recueillement ezo salema lolenge nini bazo bongisa batom bino moko bolandi ba mama basengi na gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentini Ngobila a bongisa ba cimetière ne cimetière ezaka nécropole te po balobi jusque là cimetière eza au top ezaka nécropole a na kati ya Gombe matiti bazamba donc ngamo pona comme esika ona na kitina na mati na kati ba matiti et alors bo bongisa yango et ozale sengo mnene pona mboka. Merci na Roublin Mbambo zalaki sima ya caméra, merci na Bino Nyoso bolandi biso bo continuer toujours na ko s'abonner na chaîne na biso YouTube boso na politique officielle au féminin 2L na E na Souka. Merci beaucoup. Bye bye.